azangi bamo monsieur ba poto za na mama beli 15 si na bana musolo bani mama ngasi akomi koko totika mama ata akomi na 90 aka mama pasi na motema ngana ezali libelo yo melaka ya mama na ya 90 eza kaka na kati ya motema oyoki kande alia alobi jo alemba mama na ete voyage nyonso major akendaka yaka bakisi basenga major ayaka nango mpona mama na ye bakisi oyo balobi ya poto ozomona ata mokolo moko alemba mama na ye te. Pour tous les artistes et comédiens en général na habité oyo apuse na pemi na zolozolo asengi assistance ya likambo moko boye si lana asali te vraiment azala na système ya courtoisie envers tout le monde, aza humble. Et il sait aussi collaborer avec les autres. C'est pourquoi on est là comme maman Kassi et pousser vraiment. Là, il est en malade. Là, il y a Navanda, na assisté, là, il y a un programme. Après, tout le temps, les jours, il y a veillée mortuaire dans le terrain. Nous avons vraiment grâce parce que les acquis l'ont bouqueté. Kwa bandeko batala ba émission na sala ba edu avec beta ombala misa toza toujours en vie donc nzamba linga makasi on a donc ça toujours gloire et pas nae majeur à part famille biologique tozo mona pe famille artistique parce que ça moko ya ba producteur européen ba bimisa ba nebele mais ça c'est pas facile à avaler pour perdre maman les choc moko ya makasi ndeko na vous comprendre que non père azana passe makasi les autres c'est na minute yo azala toujours na bato pembeni na ye parce que le fait ya vendre ye moko mingi tinga bana okanza kanza moi une phase ala na bato moi masolo komeka muke kolongole ba stress wa za mama if love is crazy love is funny. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana kwa moi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na mingi na témoigner sangano. Na pena tatola bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga na nga sabaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano. Papa Lule, bandeko batala bamoni oyeko assister ndeko na biso
Major Zolozolo akufelaki bongo maman. Alors témoignage nini koki kosala mpona oyo ezali bongo Major Zolozolo ndenge nini bozalaka na ye kokolanda ntina njila c'est pas facile hein? Faites vraiment grand merci. Donc je fais le nécessaire d'être là puisque je suis vraiment malade. Nathalie, Koulala, sa papa, je me suis forcé. Naya a assisté un producteur Nabiso Zolozolo. Zolozolo pour moi c'est quelqu'un qui a porté à monter ma mingi. Azali parmi les producteurs Markanga. À Markanga, mais il continue à marquer Natilelo. Puisque pour tous les artistes et comédiens, en général, on a habité au Yapousse na premier na Zolozolo à Sengi assistance à Likambumoko Boye. Si il en a à salité. Vraiment, Azarana assisté ma courtoisie envers tout le monde, Azar humble et il sait aussi collaborer avec les autres. C'est pourquoi on est là comme maman cassé et poussé vraiment. Là, il est malade. Là, il y a Navanda, on a assisté. Là, il y a un programme. Après, tout le temps, les jours, il y a veillé mortuaire dans le terrain. Alors, Major Azalina, disons, Azali Moutoyo a sunaka bino mingi na kaya ba décès, na kaya ba obsèque ya ba artiste. Alors, les artistes sont balobi awa njili musika. Ba koyaka ka jour wana, éviter ko bani na ba peut-être ba décider ndengo wana. Ba koyaka ka jour ya enterrement tandis que Major azalaka na bino na passe na bise. En fait, Yves, ça dépend d'une personne à une autre. Chacun de nous a sa façon d'y être. Chacun de nous a sa façon de concevoir les camps. Donc, on a évité. Wana, on va décider, on va koyakate si mukulukaka veiller et engager Kabango. Moi, je fais ma part. Je fais ma part. Dans la vie, concernant le ça n'a pas tout. Pour l'ingate que concernant la camu bolamu, on va faire le bolamu. Les ambats mususu, à faire le bolamu. Le bolamu naie, il faut foutre mananga mususu. Mais ce qui est conscience c'est ça naio. Au tel où là haut. Oh, je sais que pour assister à Major Zolozolo. Donc nous sommes Major Zolozolo. Nandenge malamu naza nango nandenge comportement na ye oyete. So zelika ka les jours wana. Nzambe mora yebi. Moi je fais ma part. Namoni kocha présence nanga. Nanjili za D'accord, Banji les a commencé à traiter. Banji les a commencé à traiter. Banji les a kaka na kacha capital. Donc, les a vraiment malamu. Les a vraiment malamu. Les a malamu. Les a passé. Avec genre il y a des réactions et des décisions marquées on les a bien été. Tout ça, artiste, tu es parmi toi pour ça. Zolozolo, quand nous avons un problème, mais Zambaïba, Abunda, Mitema, Moko na Moko, tout à l'heure, Lilo, on va faire le programme. Peut-être demain ou après-demain, on aura le programme final, mais pour assister à tout le monde à mon abisso, ça a bien pour nous, puisqu'il nous assiste à habiter. S'il y aura parmi nous quelqu'un qui peut dire que oh t'es non, il nous assiste. Assiste à Rabiso Mingi. Et ça on a dengue kobaga teke na ninga ba cap mais il nous assiste. Alors il y a moi mon idée on a présence là bas. Tu es bakaka des programmes ça de mais ça demande aussi moi contribution. On a créé mon groupe Bokowana. Mais puisque $1 on a biso ça va bien. Ça va bien et qu'on aide Pendeko. Bon, il y a c'est la décoration sincère. Nous sommes ça à malamu. Nous sommes ça à malamu alinaka. Soyez pas du cambu. Amona bateau yonga na sali laka. Bango pe ba songi c'est la sincère. Mais ce que tant que il y a zo mona, sincère on est zo zonga ke mona kaka
bokotinda ye te moke moke ye babanda okanga bamaduso moke moke bokoya boye na likambo bokutani mpona nini ozolinga mifokola motema te po eloko oyo aorendre service akobénéficie nango peut-être na mwa somme moko boye mais apesi yango gratuit likambo ya kosala asala eloko yango wana esengaka kaka toyebaka na vie kolikaka te ke osala moto malamu mpo moto namona naosala malamu mpo asala ndenge malamu te ozala na esprit ya kozongisaka moto ya sincère mais nyonso na vie asala malamu ntango likambo mpe ezali yo mpe zokosaka sincère wana assistance eza très important présence oyo komimonana ezalaka très important et motivera moto et fortifiera sur moto vraiment ce que je voulais dire yango wana. Merci beaucoup, Grand Loulé. Tous appelés maman Nabiso Lingazawa. Tout le monde assistance naïe et pas il y a moi naïe. Au pays azali bongo producteur munene Major Bisadi Dizolozolo. Alors maman Linga, comment on a ndeko kobungisa o azali bongo maman. Oyebi importance à maman na famille. Golobanini la disparition à maman na biso. Oui, c'est mon anga liboso tanga na kufela mama. Bato bayaki yona ndeko nona kati ya ndako esengona na ya Mira. Omona Mira likambe ya lela. Problème ya liwa na moto lokola major. Tokoyi kowanga na ete fula ngenga fula bato nyonso afula ba artiste bele na bano ya biso. Yo moko yoki nde lula ya lobi. Osomona il faut bolingo ezala. Tango na yokaki sango wana kokai kokanga motema te na lobi na ya po moni mama oyo donc aza mama major a mama na biso kwa ngata on atiaka makolo mama okoyambanga okolia nini osani kolia na likambo te me amoni bolingo na vzaka na mwana ye bolingo na ndeni na responga na piaka major parce que respect au major apesanga yo mo moita otoyake toye biso na ali ayi kokutanga na ye komona lisubulu esengo eza na motema nanga tokoyi kowanga na major te o balobaki pa na biso bamongo ke ozwi likambo yo ozwi likambo bandeko baye kotala mokolo likambo mpe kokweya olanda mpe bandeko yano moni mama oyo jamais tokotika yo mpe tokokotika major te toza reconnaissante namoni descente no awa na njili ebele balobi njili musika bakobanga bakuluna makambo ebele na Kinshasa mais yo komi quand même awa ne sikoyo nga nasengi bana nga nyonso ya théâtre oyo batravaille na les amis de théâtre na okotanga te njili mosika na ndeni nga nayaki nakomi na Sainte-Thérèse nazwi moto na ndimi nakoma awa et pourtant balakisi nga nzela mosu ya sekomafi so ye wana otunika are nani Yann okomi na yo yana ona esika pasi te ozo comprendre esika pasi te kwa tolela mama na honneur akolia lisu ya biso te akei na ye esi ozoka mama ata aza bambula boni bino boyaki mama na nga akokisa 80 ans me boyaki yo na ndeko nomire nazalaki na esengo na motema na nga ozomona bino botikaka biso te ate evenema ngo ndenge yango namoni jamais nakoki kotika major mpe bano nyonso bayebi ke major abimisa bango baya toza pembeni na nazo oblige te me tokanisa na kati ya motema eza mpona mosika te batransport ezali bamoto eyali 3 pine ezali ali akomi ndeni nani lulu ya biso akomi ndeni JP Masamba yo mpo okomi ndeni yo tika mpe biso te yo okomi ya ozoka lobi na ta mosu ndeko na yo akoya mpe kokoma eya nango problème mpe moko ezali te yo boza na groupe oyo basali ya WhatsApp mpona contribution oyo ya baartiste mpona matanga ya mama batio mpe na groupe nga na mama bango mo bayebi ke na mama mwana ye oyo ya sipie ya totikana ma totika mais abalisa mwana nga na liambo ngo tetake no kolanda wana sara kolanda wana mama liambo kolanda masamba te alobane kabo yo mo oyoki papa na nga ozoka na groupe wana batianga te bayebi ke mama aza na kati mpo nga na mama na bango mama bakosundula nga te mpo toyeba nde tosala oyokaki nyonso olula alobi eya bongo. Voilà, merci maman. Tous appelés Ali, Arabe Menabisoa. Ali, bonne santé. Santé, ça bien développé. Bande Wamoni, sous moment moko, au Belaki Belaki, mais si ça va. Oui, si ça va. Nous avons vraiment grâce parce que les acquis l'ont mouqueté.
kwa bandeko batala baémission mosala bayebi avc beta ombala misa toza toujours en vie donc nzambe alinginga makasi wana azongisa toujours gloire epa na ye malgré moi basekela mike monanaka à travers moi déviation ya monoko mais l'essentiel nazoloba déjà donc nakosala mosala nanga nde nazongela. Voilà, lelo major père de oyo azali bongo cher mpona ye mama nzai watiki biso. Alors liloba na major zolozolo souvent totalaki bino baartiste na liste mosusu mpo major ndenge azalaka na bino ndenge asungaka bino baartiste mosusu bazomona vraiment te awa mais na part na bino déjà ndenge oyo oyeboye liloba na major nda père de mama na ye. Le major d'abord on a présenté nos condoléances, on a présenté nos condoléances dans la famille na Mobimba, et la famille artistique Mobimba parce que major à part famille biologique, tout le monde appelle famille artistique parce que ça mon quoi va producteur européen, babimi saban et belé. Mais ça c'est pas facile à avaler pour perdre maman. Ils ont choc mon makasi ndeko. Vous comprendre que non père azana passe makasi. Les autres c'est na minute yo azala toujours na bato pembeni na ye. Parce que le fait ya vendre ye mo mingi tinga bana okanza kanza moi une phase ala na bato moi masolo komeka muke kolongole ba stress wa ça. Ils ont passe mais toujours c'est la gloire et panzambe ndem mukanda nzambe lobike to comme ça nzambe na circonstance nyos nzambe mutu apesaka ye mpe mutu azwi kokufa mutu na baka ezalaka nzambe mutu apermetaka parce que so nzambe apermettre te ata batieli yo poison okufa te ndenge mama akei seke nzambe nde alingaki akende mama asalaki vi na ye oyo esengelaki asala asali yango moment oyo ekoki oyo nzambe esengeli azwa ye azwi ye. Alors, l'artiste Bautalayo, partout, diaspora Pesali, Baope Bazalana, les amis du théâtre, oui, ça va on ni à ce moment, au Bautalayo, Nabanda, Kunabango, Naba Open, Bakumia Wate, au Bazo Benga Pe Musika, oui, ça va on ni. Les premiers sur le hôtel en la minute, dans Sengaraka, Totika majorité. Parce que sur l'artiste Moko Abima, mon akebaleka pe pa ya major na vie faut la reconnaissance na mutu faut la reconnaissance wana esalaka etan mutu azwi problème tomonana pe neti babiso oyo tobimela epai ya major soki bato ata mibale misato bayebi na libanda na mboka eza mpo nazalaka na les amis du théâtre na les amis nazalaki mpe moko ya bato babandai kokoma bafilme donc moi personnellement nakoka otika major te nakoka ozelaka ate ti mokolo kor ebima mpona monana esengi te encore ezala na mort boye na mona alors bandeko bazoya te naosengaka bino boya bolakisa reconnaissance wana botala ata bolamu moko ata saela o bolamu ebele te ata moko kanisa major aza nani asala nini aza moto abondelaka mpe biso nango etali théâtre toya amona biso ekosala ye bien eza nango te place moko compliqué to bato bazobanga désordre toni te koya eza nango facile déjà so komi na quartier 1 mpona bato ta mosusu bayebi adresse te so komi déjà na quartier 1 okozwa kaka bamoto to bataxi ezokende na nzela sekomaf oyebaki ti so kaka na veni yanda soki ti kaka na yanda na mosiko otala omoi ja katafali eza nango place obunga te famille azolozolo bayebi yango mpenza baplace ebele même so otuni kaka matanga major ya bamajor zolozolo bakolakisa yo ya bandeko baya tozala na major tomeka kolongole mwa stress oyo aza nango esala biso ebe tokunda mama biso na esengo nga bon nazobenge mama te naobenge koko parce que major nabengaki père de père akufeli mare donc wana aza koko na nga vraiment eza mawa mingi nazangi bamo mosi oyo bapo toza na mawa biso likambo so ezabo major amoni mpasi na mama na ye major alingaki mama na ye mingi alembaki mama na ye mama apeli 15 ans si na bana mosolo bani mama nga se akomi koko totika mama ata akomi na 90 aka mama pasi na motema wana ezali libelo oyo omelaka ya mama na ya 90 eza kaka na kati ya motema oyoki ka nde alia alobi oyo akufeli papa na ye nde akufeli mama na ye donc abenga mama okoko
ngai na obenga ye mama mama akokisi 84 eza esengo ozomona major alemba mama na ye te voyage nyonso major akendaka yaka bakisi basenga major ayaka nango mpona mama na ye bakisi oyo balobi ya poto ozomona ata mokolo moko alemba mama na ye te donc boyokika nde ali alobi tozaka pembeni mpona quand même miso etala ndeni tozozala major bana nyonso mosu bana poto bamosu balia bana nyonso babana ngai nayebi ke tumba kolia. Merci beaucoup. Tomoni wana matanga oza nani na matanga awa ngana celle ya Major Dusalidi. Quand nous sommes pas pour 20 mère Adayaki pour pas na biso on faut qu'on nimba moi teba kweno moi mimi po oyebi ko la libane longola 1 kilo et le 1 kilo mais mimi mtezo ngisarango aya makomba dame simba lipo ya Simo yoyebi komone nani komone ya Simo Major Dusadidi yango sikoyo tozaka matanga po toza bana 13 oyo mpa na bango maa nakufaki ya nyanzi akufaki yango tozosala kaka okoa namoni bamek baye me maa kalunga bazomonana te kalunga azomonana te bavia banaki baye bango tu baomonana témoignage ya mama ekozala nini témoignage ya mama tolia tomela mpona mama et ce témoignage c'est pas des témoignages. Merci. Merci. Okay. Bonjour président JP Massamba. Oui, bonjour Yves Pan. Bonjour Nabiso. Merci. Nous bota la biso bazaki nouvelle ya mama oya zali bongo ya Major Zolo aute kotika biso. Alors témoignage ya mama koza pona yo nini. Oui, bonjour Baimba bota la biso, c'est du loi mama boti biso. Le ballon n'était pas pour Moninga, Moninga na Kinzonzi, Moninga donc depuis maman vous fait mercredi, nous allons de Fomelengai, maman profite de tout ça chaque jour aux ala awa pour te compatir na mawana Major Bisali. Maman béli longtemps, moi j'ai des témoignages de Bossa Botibiso. Voilà les impératifs et témoignages et puis maman béli longtemps. Tu vois plus de 15 ans maladie, c'est pas une mince à boire. Donc maman elle a beaucoup souffert. Mon lit mon épée maladie. Alors, Tomoni artiste belé balobi mon musika depuis mercredi babi Anjili kota c'est comment funa 13 embouteillage kuluna babangi na bango pe bango komo ya Kinshasa belé donc néanmoins Tomoni moi 2 3 baye et ça biso makasi et puis biso pe courage à royal lisusu awa. Alors, il loba na artiste bazana bandako o ba banga musika eleki bolingo za na distance te bolingo za na distance so olingi mutu ya place ya zala nana monto lingi mo savana na chango be na bibwa obina kete pe mo sanga vana na bibwa oya po bolingo za kuna bato pa ete ba ete bolingo za moi bato bazana bolingo quel que soit le cas tout le la maman masasi ka koto masasi ka bamba akufela koto de la foi za peka na église denga na njili to apeka na njili mundu ira kufa peka na njili kole ya kutu bango to ya kaka sikoyo nado mona rapport parce qu'il y a dans la route principale na Sokomaf donc olongwa quartier 1 tu au comment ça même pas 10 minutes. Mais muso ba bi absus wana eza mana mo mingi teke eza musika na tuninga ke so lingi mos na vana na ozone mata video na vana na matadi kibala est ba batala la video loin te pas na matadi kibala mitendi kutu plus loin ba baso kinde ko payer mo yaka donc eza na ba fo fuyant bolingo eza na distance so linga major oui grâce à major le longa na zawo nazali grâce à ndeko wana na roya verrier na kabola mar tous la jour enterrement tous les jours à veille mortuelle. Moment de oyo, bakabola mawana bat. Yo zela ke, to sombi cercle, ba komba te programme okunda. Yo sko ega na salle. Au salle pe dans na njili. Si oto lobane po salle to tsape na njili. Voilà. Na compte to kanisa o kanisi nini? Mais tout ce qui est organisation c'est to kanisa donc nazo bunda au four. Donc voilà déjà maman na biso. Maman abotilo ka maman botinga na ngaso na kacha to kanisa. Mais to kanisa ja maman. Donc somo donc il y a organisation ça va bien salle. On est organisé na kati to kanisa po tozo kanisa pe mama. Voilà mais les artistes c'est Lelo et Belé une nouvelle en OP
moi bien te juste peut bakanisi peut-être amsu déjà bakundi maman oui ça bango nini ça non bakundi maman te ça bango nini maman te to kuna maman semaine prochaine matin eza na famille na awa maman bota biso major abota ma awa bande abota ma awa donc une grande famille ba Benz ba Blaise tout le monde abota ma awa donc kundi maman akufaki mercredi je crois tito bana semaine to banda so nzamba so qui vendredi je crois dimanche on a veillé mortuel et puis to kunda maman lundi. Je vous confirme que dimanche prochain, dans une semaine, tu as un programme de Kunda Mama, de veillée mortuelle, dans Njili, et puis tu vas enterrer dans la nécropole. C'est ce que nous appelons ce mécanisme. Bandegumusu Balobi, Bazo Banga, Major, Ndenga Sungara, artiste et comédien, na obsèque na bango presque, après sa salle, ni ba réunion, même ba chambre nae, atiki la artiste, c'est ceux qui ma koko chez Ali, balala gawana, mais artiste Bazo Mouna na Mounanati. Monsieur Walabi Major Azaya Gosilika et Aziba décision Moussou pour un artiste Touroyo sur Likambo. Bon, en fait, celui qui sont piqués connaît l'affaire. Autant mon depuis maman Koufa depuis mercredi dans Zarana Major. Donc, on a un erreur là, donc on a 23h, 08h, on a samedi na awa, na mona yipena ni o azapane nani. Koko bilali, donc Zarana ba on a ndekona azata la décision mo tani na mawa. Ozomona ça la mawa ah bato na ngana pesa ba on sincère. So ngana su problème. Azota la observer mon koloti. Azo observer na nature. Au bino to boyana ba problème no ba réunion na bino. Makana no bosala la ba arc-en-ciel ba nini tout boyaka wana. Mais lelo yo moto apesa no espace. Moto oyo net ya loja ki bato ba ngola matanga mire se baza wana. Mais moto akabola ma wana bino ko pesa des espace à rolele bembeza facilité. Na ba chambre na contribution na. Et là, il y a observé les gars, tout observé les gars. Jusqu'alors, moi, on va te lever le remonter. À observer les gars. À donc encaisser, tout à gars na souga ndeni rosa. Mais Baptiste c'est bazoya quand même. Quand misa tout monité bazoya. Parce oyo monite. Depuis a fait le long de Alinga, na monina Ali, de ba Ali na Lule to nzela moko. Et puis le but ozaki na ni bidi koko bilali. Bon, dans mon cas 3 wana peut-être msusu ba embouteillage ba changu ndezo lo baraka do. Au ngana monite et depuis mercredi tout ça awa to longa ba 23h00 bato ngana moni lelo ba ka ba peut-être msusu ba roya ndozo ba roya jour enterrement be jour to ça na salle voilà il ba ndeko so ba tala biso ba yeba ki mama na bengi bino bato on va les amis de théâtre et yango ba ba moninga atango passe 1 euro na yo 2 euros na yo contacter biso. So yeba passer dans les amis de théâtre. So yeba que le kana c'est makola major. Ou bien yeba que ça humain. Na mon appel major hasard social. Na contribuer benga biso ya. Na plus 243 89 89 97 243 plus 243 code mboka 89 89 encore 97 076. Bengi ngai ko melingai 1 euro 2 euros yaya atanga passe ne ba ba ninga maso. Tant l'on a un bon on a bisengo na pauvre kondo dadi e bisengo ato elinga na kapela na lengu na so pesinga $10 ekotaka na kapela mais tant on a kufeli mama boti biso na tant ya passe ne ba yeba amour et compassion na tango wana yo mto na njili yo na no yete l'artiste nyo sa njili on a boyete ya so tali vidéo benga biso pesa contribution na yo to tata mbe tout le temps de côté na café attends na sik vous appelez na café na ba sik na bleu pesa tout fait nombre pour tout la maman mais ba ke zambila yo za na njili yo za artiste za na masina yo za na matete au moins ke zambila mukolo pe yo retela au kamwate ba eba ya kiteridi lobango ndeko za na passe to marché na nga même va téléphone ya moko parce que kati moi c'est denga voler mon pour ça pour ala mo traumatisé maman 15 heures au bela. Malgré bien maman dans la agité maman ta comme na 100 jours ku folela kaka âge de maman ils a raté maman elle a âge surtout ba bot ba na agité autant que ça même so ya maman falo zala de maman beli pendant 15 ans à 84 ma beli 15 ans vous sont moins bon mon a que major de quoi souffrir pendant 15 ans il y a pour soutenir maman na hélas Ézéchiel c'est le bar déjà 8 verset 8 Dieu a donné Dieu a répondu yom to tan nga artiste on a Congo oh le kana makona e batu nyonso boye basila ba belle vie banane boza tellement ébélé oh le kana les amis ya bosala quelque chose et yango ba baninga malamu tala pe mabete mais tape bolamu grâce à ye vous appelez na poto grâce na yo zo na jour de Londres sensibiliser les bateaux ba faille ba po
tout le monde a elko tout le monde a sema ko ba pasteur patron ba de la foi ba tout le monde a sema ko na ye to kufeli mama contacter biso cotisation is welcome ko ba te a benga pa ko te to sengi kaka po geste ne contacta et là mukende ko analyse voilà nzamba lola apambola bino. Merci président. Merci. Voilà, les gens bandeko belé batu na biso major azalaka ndeni lelo tomoni quand même malgré que les matanga tout na major bisadidi mes condoléances hein. Merci. Bandeko bata la biso ba témoignage quand même il y a maman abeli pendant 15 ans. Alors celui lelo biso témoignage à maman ba souvenir ni ya makasi zo garder pour la maman malgré qu'il y a TV biso. Souvenir na makasi no garder pour la maman. Vraiment merci et venez bolaninga musika pa eza ko bata. Merci na sepela. Nimete bon comme koto. Vraiment. Sepela na moni bino bolaninga kamema. Pour ba souvenir ya maman na kasi abomba ka ngote ko bimisa yango. Baso to bimisa ko zanga tamula. Loka bien. To landi ndenge maman ndenge kolela. Talaka. Akutani sipa ko sima kasi mo. Tangi bien to landa ka ndenge ko na basala ki père na mère ni kamuna mobite. Mo pe père ndenge ndenge bela tana ajwa kenamo. So ezala ke makambu ya mabe ndakenda kala. Loko azamu te nzambe teme pe tina suka. Donc malade mimi maman va se venir bien après c'est bien. Obina libanda to makambu moko mikemike mais sans zona ndako ati posto ya papa. Donc mère à cause c'est bien ya maman ni peke. Bandeko mbele na nchila bazo mitumisa pona ye. Obenga maman sociale. Oya yebine teke mwana mwa fana nzali ko support. So fani ka nzala. Donc après so fandeli à comprendre. Ba bengi yo pour no fani pour pas trouver solution. Ya mo belo ko ekota biso pe ya mo na l'air mo na na bino. O senga likambo na boya yango te. Kuna taka ndenge mais ndenge ndi ba wi yango efuta ye akipeti de lo. Donc yango donc ça peut être bien mais merci. Oya zala moya ko koma awa pas tout ça pour na maman za maman na za maman pe biso na bino boy. Tilo ye combien oyebi aza maman na yo yibi. 15 ans la maladie. C'est vrai, au nous c'est le bami, président JP Massamba et Biso Bongo et maman Linga Palbi, maman Sophie Makasi, surtout témoignage dans le quartier, et ça qui est Otika maman Ata Mukolomo dans 15 ans maladie. C'est vrai ça, le bami? C'est dans ça chaque fois, à Pépéna Mukolopé à Souka, dans un petit nagati hôpital, la monnaie mère l'autre ok. Ça l'a dit ça, pour ça aller à bouger mon cœur. Mais tu n'as que l'hôpital de Fandakiawa. Alors, le docteur a la na gada docteur na bandaka. Tu vas y docteur a voyagé avant jour mais na kota hôpital là. Docteur a tardé au moqué. A bien aucun gars mercredi, tu n'as date mercredi. Moi tout ça déjà samedi, a bien aucun mercredi. Mercredi sur na tongo la comme un hôpital. Donc là on commence à 5 heures, na été na njila ba 5 heures pour éviter l'embouteillage. Là na commis na Dieu na kenaï na radio. Avant que la radio docteur a la série dans que personne à radio pour avoir besoin de ça même support docteur ah ouais quand même va parler avec il y a quand on attention on peut ça bakis mais que la main à radio l'air de zongi mais la zone là qui me moi passe la monnaie azo 5 minutes na que ne soit pas bolo to basinda na ba termus na ndako mais ngamo le autre la main na terrain nga souffrance tel sur ya tour bête ma passe oh na ko bomba ngote ngamo na fandi na lobby yango na serre tema mais je peux tout ça ce que y na pas ça na so ka kundi biso bo na be so to kundi bo na moni mais so ka tiki biso so ka kufi oyo nga na lo na mais fatigue so ça peut bien pas pe magana ki pour azo souffrir nani nga zo le la zo le que mais pas si les beaucoup pas si mon ko pas si le ko les autres l'autre côté ma bien passe et bien nga na sa motema na otala mer boy et pas otala na atulanga oliaki mais pas ya za olenga na tune ndeno ko oliaki mais atulanga so oliaki et ça suma passe il kan sana na na omona lokola mer ali kotika biso ndela zo mona mais so be mer atiki biso na passe à moni les appels kaka mon son zam ka obenga parce que comme il y a pas ça bakasi là na 15 wa termus
abilanga kende na olia na ngabe kende na olia atina biso ba fruit na ola butu ba fruit nini comme on pastel les pastels abi kwa na olia na kena sur la s'intéresse na tongo se mutai otikile na tongo pa liamo l'air na dépassé na ke l'air sur ma radio abi résultat lobby na ngo na fasha bi docteur mutazo souffrir boy comment rester aux lobby biso ya lelo apesi po ba kisi no rozo l'air na ke na 14 ans na fana na tala travail moko agangi asimbi téléphone itoyi na otale kaka aotalanga ngamo na comprendre bi appelle zanga na bina na bengi abikaka Alexis petit frère moi na comprendre mais na kati le temps là longo na kasavu bukuna na koma awa nzo se basali ba papier ya laisser que muta akufi le temps là longo na embouteillage ma casse na boulevard na forcer na komi on ba déplacer na l'hôpital Sourier afandi ka l'hôpital wana na kuta déjà bazo soana na kati ya car ba mona bango bazo bunda l'air na komi na koti mona kati ya bisi ba ngi na ngwana pa na la mera potine boy na yebi ke makambo ala komesa masoka muta kangi moke pe meke mort ki ça genre de peuple qui na mort pour la docteur c'est des papiers à décès bamo silmer c'est tout la sim na potine na bouger boy pop na tourner boy para tu bon na tombo le pe ki na bouger na makasi pop na table na tu bon pop lo bina mo na yo so fait démarrer ka to ke na ngana bi to kende hôpital na bouger na sibi bon na so ça me t'a quoi tout na bi ke mutu so lo sa déjà ni mona azonga pas tout ke na ka na taba to na ka na ta te se retrouver na mort na tombo ki wana libanda destination ka rechange ba ke tin hôpital là comme un hôpital ba 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 zumé ba on sauter la col ba papa ba bengi docteur ba ina réunion bon soyer asimi mère pas na biwa parte réanimation biso dans cette mais na koyeba papa nous bouger mère papa azui na te pareil papa nous bouger matala abisala yaka là menga yaka na la pousse na mère auto 15 minutes donc na force qui on peut forcer l'appareil elle n'a pas la passe tina bengi docteur ouais on pas avec voyager mercredi pas que n'ait pas mercredi on na bengi na joute la commune la Vodacom la commune déjà la province de Zaouké c'est la commune la commune répéter sous mais la ligne qui est dans la commune merci na ndenga sauver na mingi docteur wana pour la de la mère on peut essayer de milioter masala kana bolingo ya mama na ye makamono sommet la sala yango monique bato toujours bazo ko la nega sima bazo ko supporter bazo les assistance ya ba ndeko ba artiste quand même aux homona ngo na appel et puis na présence de bon c'est bazo benga masamba pa atingate na ndenge pe ba kwani kama usia kusunga ngai bon ai bazo sunga ngai mususu tokende tia mama ya place na nekropole wana mpona mabu ya place mpona kosomba esika vraiment asengi merci eza elongoli ngai charge moke po toala bagrand frère na yali bape na leki bakolikoli obika bapaso bakolikoli esala mpe so eza te tu ekozoma kaka na motu yanga mokolo nzoka bandeko bayebi bakosomba bapapa mpe basepeli mwa lisungi wana ndenge basepe basamba bazolikani wana ya kodenga lobami na vambo esalenga déjà bien vraiment sans blague eyide ngai na bapeli bato ozwa nde bazobenga ngai esalanga mabien yango moni l'air moko so na fandi na parti ya minu nde nayebisi komela kofi so na fandi na journée nde namona bato nde namoni mpe mona ndenge olaninga wa esilisi nga sumo eloko me nayebika ezosungaka l'air moko mpona otala siko mare tozalaka na ye na ndenge alobaka yake likambo na motu te ndenge abengaka kabina kasiko mene okaso eloko yango ebunga kala mene okonga lelo maloba kabina kasiko mosusu nzoka tika maloba na ebimi so na kati programme totosolola sikoyo na tosolo mpe te na suka te me ndenge baotolobela totala mpona esika oyo tokutana bandeko mpona kokabola mawa na bango tobika baplace ekoma baweekend ya mobulu tro totala bato bakendaki mais likaso totoza nsima bango tozwa dimanche tozala na bandeko tofanda tolela elongo bongo lendi nde tokende poso tobi tozwa basali bavandredi okama samedi bayebenga bino fete eza wana
nga mpe baplace mosusu ezali me toyabi na esika me mpona bato baza mpona mama eza mpena moke puis mama awa na kati ya njili awa epa aboti biso nyonso bandela zero donc tokodepase mpe ngungulu te fo toka bapapa bazali na bato bama kuna bango baza mpona bato balanda libanda corps eza kaka na kati ya njili awa eza na kati ya njili toujours na 7 obsèque ya mama nyonso ekoleka na njili ekoleka na njili mwa temps dépassé eza te donc population ekolanda eyoleka ebele trop par rapport eza libanda donc fo tozala awa papa leki okobakisa nini na oyo major alobi te bon ngai oyo na ngai nakoki kobakisa major azali cousin na ngai mwana noko na ngai alors mama oyo mangians oyo akufi azali mama oyo ya ngai funa benge mama mama oyo abokoli ngai ya mingi kaka ndenge major alobi azalaki na problème ya moto te vraiment très accueillante soki likambo ezali akotrouve solution noko na ngai akufi maloba oyo nayokango mpa noko na ngai te me ye moko mama alobi noko na yo ntango afa kufa alobaka na ngai bikeka nani alobi na mama na ngai alobi natiki yo na maboko ya bikeka problème nyonso ti soki ezali benga bikeka ya kotrouve solution ya problème wana kotrouve solution eza te ke naza nzambe me nde na mokili soki likambo ezali esenga kaka solution nde bato bali batrouvaka yango alors na bandaki kozanga te ntango nyonso to soki problème ezali soki abenga en tout cas lifo na kombo mpo nayebi ke ezali liloba ya mokoyi lokola atikaki yango nako kotika yango te voilà ti na minute oyo na moment oyo nazali awa mpona masolo mpo tosilisa ndenge nini tokosala programme mpona enterrement ya mama na biso nango doki nakosukisa mama azalaki mama ya bien ya kobota ngai nasepelaki kutu tokanisaki matanga ezala awa na kati ya balabala mitala insécurité ekoma bakulunu na tout ça toprévoir ekende esika ya bien mpo bamama na mpe baya balela ndeko na bango merci voilà onga na koloko merci basepele ndenge bakoki awa mpo nayebaki ndenge mpe nakopanzela bato basango te nato mpe na bakolona batendele yango ive présence no esalinga vraimen plaisir surtout na masamba ndenge adusama ndeko so bayeba na ndenge bilokomi ya wanasi edenga nango bayebaki te ambe koyeba mpo mingi alaka nsima mponi oyebisa biso te mama ya biso yango siko edenga nango oyebisa baningaki mama akufi soki moto aza na temps koso te eza te amitungisa te toyebi bato bazala bata nango banzela ezala ebelebele vraiment merci mingi. Donc on doit préciser rara veille mortuaire eza le 27 dimanche le 27 on enterre le lundi le 28 bandeko so boyoki programme major alobi mbuta pa alobi awa donc tozala eza mbila ya moi je le répète eza mbila te la place nyonso le te na ndako na ye le bete ya ndako na ye emonu relevant nzamba pambola biso merci koloba oyo ezosenga na biso mpo toloba makambo ekoki kozala ebele mais soki tolobi yango moke ekomi mokuse nde yango wana tolingi koloba mwa makanisi oyo tozalaki nango ndeko azali wana mpona kose présente kopesa bino makanisi oyo esengeli tokoka kosala parole. Ok, on a les membres en famille. Alors, on est là, les bandes, on va tous se retirer en famille pour que tout soit là. La bine, tu as les bandes de Sola qui, on va tous se retirer en famille pour que tout ça soit là. Puis tu peux se compte rendu. Tu se retirer en famille, tu solo lit. Alors, tu as arrêté date, il y a sorti, il y a d'abord il y a puis il a sorti encore. Donc, veille vendredi. Enterrement, ils ont samedi. Mais au cas où, au cas où ça les petits mois nous que ça les a occupés, vous changez peu date, soit un jour après, soit dimanche par exemple, et lundi tu vas enterrer. Mais tu vas rara suite à bateau baké au talaba salle. Mais du moins pendant un jour, autorité dans un premier temps provisoirement, ils ont vendredi, on a pendant veillé, dit provisoirement, hein? Vendredi pendant veillé et samedi pendant enterrement, le temps où vous êtes je suis bah ben ensuite moi juste au vous a toujours informé. Alors pendant lié il y a enterrement, donc il est vers est, au vers
ouest côté oyo banteya nini bambouteillage eza makasi koleke bana 5 heures bambouteillage ya makasi ene kaka vers est kuna twana comment on appelle ça cimetière vient en nécropole twana nécropole 1 2 3 entre les bambous tout ça et bah cimetière ni kuna mais moi ça nécropole donc on va aller dans la salle non on va ndako parce que tout to ya mebile bile après tout ça moké on va aller dans la salle je crois c'est important c'est important et tout ça va trouver une salle bazon Vous pouvez sa réponse les lotos. Oui, bazou na moto baké sur renseignement il va ça c'est la dans 30 minutes après sa réponse il va dans baké total là tu vas tenir de la perception réponse tolingi ezala ke tozwi sale vendredi et que samedi sale yango ekozala na fête bato baki enterrement ntango tozona babengani biso ayebobima ntango tosala poto la fête samedi wana ile esala propre te tolingi ta tovandi na sale wana vendredi samedi nango tovandi na sale ti baheure mo avancé me ba 16 heures tokopanzana obenga bango bisola dimanche ayinango te bango bakeyeli olobi vendredi na samedi soko faut kobenga bango basola très bien c'est ça quand bayokani ti journal bayongele date un jour après basola bamama nakanisi boza mosika me boza koyoka tolobi boye na famille tovandi biso banso mpona komonisa likambo ndenge ekoki kosenga mowei asalaka bademarshe te moto asalaka bademarshe ezali bato batikalaka na mokili nde bakosalaka bademarshe nde tolobi ke esika oyo tomoni ke tovanda tosolola na libota ezali likama moto moko te mibale te mais ezali famille dans l'ensemble ya kosolola maye tokokanga nde tobimisi libanda epai towuti esengi na biso boye ya liboso komona ke nzoto ya mama eza na quartier 7 na salle de mort ya kala hôpital général ya biso ya 7 kuna epai nzoto ya moto ezali ya mibale kotala boye tokovandela wapi mpo makambo oyo ekokoleka na biso malamu totali baparametre te il y a des fois bato na bato bakokanisa bakoloba mais tomoni ke ezali na baétape mo ebele ya kotala emplacement na biso mpe eza na mabe te eza mpe malamu mais kotala lolenge ya bato na barelation kotala bato na lolenge bakoya tomoni ke occupation ekozala moke nde tomoni ke biso banso tokanisa likanisi kaka moko otokoyamba bapaya toza na choix te omonaki ke toluka quelque part esengeli ke togarde bato wana surtout na sécurité boyebi mboka na biso ndenge ekoma bano bazalaka ku tozolala tala nde bazomenase biso bongo mokolo yango ekozala lolenge tomoni mpo tosécurize bato oyo bakolanda biso oyo tokozala na bango problème moko mabe kwela bato wana te nde tomoni ke tozala zingazinga na commune kaka moko njini mais na sali moko boye sungulu pakala soki emonani nde bato bakoya bapesi biso réponse oyo toningi topesa sali wana tozomona ke bato bakei pai bango bakoyela biso so balabi na biso ke wi tozwi sali balabi na biso ke vendredi samedi eteni tondimi yango soki esimbi te tozwi baprécaution mosusu ya koloba ete bamikolo ezalaka baweekend ezalaka makambo ebele basali wana bakipaka ngo na 2 temps bakozwa sali wana mpona enterrement bakozwa yango mpe mpona fete soki esimbi te au contraire ya kosala likambo mosusu esengeli nini tokende yango na baparametre mosusu ya koloba ke bajour wana soki esimbi te tokende yango susu semaine wana ekopesa biso mpasi tomoni ke totie 20 mortiere dimanche lundi ekundami ekosenga nini bango bato bakei soki bazwi nzambe asungi bango ke bazwi sale nde tobimisi ke bazwi sale vendredi samedi soki mpe bazwi te toza na choix te kolalisaka bato awa eza pasi baye mosusu bazolala bandako biso tozosala bagada tozomona mayizo leka bakoya kolekela biso ape lishe tozwi yango lobi mpe lisusu botuni makambo mosusu ekwei mais tozosuete yango te
nde yango tomoni ke tokela baparamètre tozela bango bake mbangu bazongela mpo na cimetière nzoto mowe eponaka cimetière te esika nyonso to babengi kaka cimetière epai bakokundela ye eza kaka cimetière nde kuna esu esengi lisusu métropole to bambu 1 bambu 2 bambu 3 eza kaka cimetière yo oza na yo pauvreté mais na destin oyo satana apesi yo okomi pauvre akotisi célibat akotisi bablocage akotisi baesprit de mort akomisi bana baautisme bayaki babiki baoyo bazalaki na bablocage badébloke vi na bango échange oyo baza na mikumba na bango boya nango epai na nzambe ye moko akodécharge bino botala oyo bakomi décharge nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi me ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloke yango nayebaki te kekozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme où on a salarié business, où on a linga makamou nangé qui est bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas abatou tout ça nous avons porté fungamaka en tout cas on a sentir. Docteur Li Koukouma bana ko bali Koukouma. Comment nangai na koloba eza passé. Bien moi Li Koukouma. ezalaki so na oloba nakoloba 2 mois te 3 mois te fona kangama na eloko moko boye nakokakanda sikoyo matanga donc soki na oloba likambo nakoseka te fona kangama so nakangami sikoyo nakoki kanda mais sikoyo likukuma eza te na oloba nanga normal nakosekaseka kutu pampamba air nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga niopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badélivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale samaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu
biso. Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Na pena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga londe. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Na le Bible bisenga senga sanga londe ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Jésus. Kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. nalingi mobala oyo, nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te lelo apesinga libala. Apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga. Chilobo.
nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.